partie des États-Unis. Je me salue. Ngindu, Raf Ngindu. Zaya Vokingana Bambuta Kiako Kiangane, Kiangane. Voilà, en tout cas, dans poto bozo ka ba vérité oyo papa makaya zoloba parce que mission on est dans le bar news de kin alors si gâté pour ça on mission la vérité ya polele mais papa makaya zo taquer trop zo pour attaquer mingi bande ko no ba te ba ninga tout ça ko kolona nga ba gele na banganga mais ça la période kama bango te ka nga itibeza la moi kanga la machine et pour donc ataba partout kabesa bamona ngaite bona ça et ça fait papa ça fait moi na shubiawa dia moi na shubiawa dala na shubaya ngo na shubiawa moi na shubiawa bono yaga na Bino ba artiste comme ce cas OK poto bosani métier na yo comme ko kene ko sukola basani comme kuna na poto comme kengela bana on eza ba bilobela ya ba ngal kwana na komikuna na moni bango te ba sukola basani donc na ndinyongo te. Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Monde entier, en tout cas, comme d'habitude, News de Kin, émission na Bino, on les a toujours présenté na Betty Masengu. En tout cas, merci beaucoup na Bino ba oyo bolinga émission News de Kin, toujours na congopromotv.net. Donc www.congopromotv.net avec l'ingénieur Raf Ngindu depuis les États-Unis. En tout cas, merci beaucoup na Serge Piana, donc Timothée Piana Serge. Merci pour les images. Donc merci beaucoup na ba ndekonyo sur l'émission Oyo toza lelo na News de Kin to yambeli bino susu nouveau invité toujours on est dans le barak news de qui les émissions il y a mes rabino artiste musicien artiste comédien et puis ça rabino ba nouvelle na bango il y a ba groupe na bango et puis ça rabino ba nouvelle oizo les kanakati ya Kinshasa toza na Jonis place donc et pas ya Yemoko les gérants boss les gérants patrons Pati Kabesa awa na Jonis place oezali na Oshwe na couloir Oshwe A41 na Matongi donc on a bino bana poto so boye vacances awa bobetaka tour awa na Jonis place na couloir Oshwe A41 na Matongi place tozo tourner mission bon on a décor qui tourne makas ato na kata boîte place tozo tourner mission lelo na yambeli bino artiste comédien nene ya mboka na biso oyo asepelisaka bino bana poto asepelisaka bino bana monde entier a tournera ba pièce na qui tourne makasi bomona kayepe mingi na banzonzinga kombo na ye Papa Makaya. Voilà na roninga non bolanda extrait mukie ya pièce moko jouaki après tozonga poto beta masolo na artiste comédien Papa Makaya waza invité na biso ya News de Kinya lelo. Voilà, c'est parti. Ngana kena ngati Nicolas so bozu mo Davis boleki na terrain. Ah OK, merci beaucoup. C'est la bunga. Bale. C'est tout si en zenzi là, aucun saké biso, tout ce qu'il y a. Azoi. Kutoka nyanjilese. Papa na kwesi loko bomoni loko na kwesi te. Iloko.
Non, il y a Moussala qui est mort, on a celle à Moussala. Pour le tout, quelqu'un qui occupe. ndenge nazawa na beti libaku na ngai na papier na zelu na souffrir te naza kulukisika moko izala ya malili ya bien là tomera pa limba una zelu nalobi otika kusala bajeko yaya yo luka pesa kukenda kumela masanga ya bien wapi buzana mbongo yo lomba na kimvuama mbongo kutu teme kimvuama tubongie dada d'accent notale yo lubaka kizai wapi awa na liboshwa en face à pharmacie Medina Nati service VIP ya kitoko ici kai penze ya bien po nazale kimvuama na ngana mako Nati service pas ya boss so to bani malile koti fiu umelaka masanga sokumelaka kitanga na melisa yo lalisa mambete umoni eloko yango na lubaki na bino awa buzenga mokei bougez. 26 ans mort. T'as la mort la biche. Et ça, 120 000 papa. 120 000. Moi, la choubiawa. Tiens, moi, la choubiawa. La choubiawa. Tiens, la choubiawa. La choubiawa. Moi, la choubiawa. Vous le Voilà, en tout cas, dans poto bozo ka ba vérité, oh papa makaya zoloba parce que mission on est dans le news de Guine. Alors si gâté pour ça on mission la vérité, il y a polele. Mais papa makaya zo taquer trop, zo pour attaquer mingi bande ko no ba te ba ni ngam so que ko na ngao ba jere na banganga. Mais ça la période. Kaka bango te ka ngai tsuweza la moi kangala machine. Et pour donc ata ba partout kabesa bamona ngai te bona salve pe ba grand frère à Patou kabesa deti dezi kabesa matuka kabesa donc depuis Bambote depuis Paris depuis Bambote bana Paris en tout cas pardon mboka na ngaso kende kala voilà mais ngo bani papa makaya ozana ki cité oyozo lobela minka ba artiste mosusu ke le théâtre mo baby moto pe comme na kati ko kwa ke ba maladi ba mbasu pe na kati wana ezani ondimela pété sona bigena na moto na ba pasteur na pasteur na Denis Malea na Paris pour mona ke Paris mboka nanga voilà na komana timina yi Paris mobimba na ba pasteur tout do so ke moi kandela kenda kala mais
moi si on a tout débat na kaneta maloka ki naza marié quoi. Voilà. Donc bino basi kanel babeng ça bino la photo. Mais moi ça na bien. So basi so wa ki misanganda quoi, anga aussi na mais kama que na marié te débat ni pe. Copie foiré. En tout cas. Vraiment dans la photo bozoyoka mais net on sol ba tout à l'heure que na monde na nopé qui si trop papa makaya au bois qu'elle va malade net maman epela toyokaki ba bois qu'elle ke mbasu na landa image wana ba na photo je crois que pour moi on a pas image wana na internet et lelo si là asa na mbasu ba mema ke pas pasteur mo wana kin ba bonde la pona si là na mbasu oui na éviter ça pour la nuit ouais na éviter bon tout ça ba mamembele tout ça mutu ana vie na ye mutu ana vie na ye mutu ana vie na ye to landela mingi mais nyonso apa ni jalousie ou ezani na place au bord de l'ambassade faut na sauter on a évité en tout cas à part on a dit que modéro pas bela oui bana poto modéro c'est pelse bino mingi alia ba bula ba debele bo se voilà ba sali opération ce que moi ça vraiment bo benga e bo aider tiens ni ko zala bien numéro ya modéro yango yo soko che code na biso eza 99 48 78 009 99 48 78 009 Nasuka. Oui, il faut bailler nous code nabiso 00200 43 oui 43 243 mboko to tambo bébé so ba code déjà voilà donc ya mwana 00 243 99 oui 48 oui 78 020 après 9 Nasuka un numéro sur avec bozo modéro pour la soutien oui en tout cas bana poto nouvelle yango ana to pesi bino na 4 émissions pour aider quoi en tout cas merci beaucoup bana poto les nouvelles to pesi bino na 4 émissions news de Kino de to la raba nouvelle ya Kino modéro artiste ou comédien à CPI Sarabino la banzonding o aliaka mingi vraiment pour y penza ndima rabi aliaka mingi donc bolanda ba pièce belo a joie ya nzonding aza en hôpital basala ki opération olingo sunga en tout cas soutien no rozala bien opération penza ya makati ba pasoli koto mobimba donc eza vraiment opération moko ya makasi dosenga mbongo ebele bana poto en tout cas bosunga artiste comédien wana numéro nezali 0 donc te code na biso 00243 99 48 78 009 Nasuka. Voilà, tu continues l'émission Papa Makaya. La relation des indégnités d'un artiste comédien sous. Non, là, la sola na ba tout. Ce qui comédien dit que Makaya, Yassé, Azaboy, le Kouta Kosi. Pour ma bibi, no ba vie, bo bandi musalo avant, mutema ba be. Avant Zaba, avait Mangobo. Voilà. Sanza mais par rapport à l'artiste babimi lelo monte ke yo bandi mo liboso na bango non ngave na esprit social na ba petit tout na 5 saka ata ba mso ba bimi sikozo mona moto ba mso ba leka ao ese o izala ka bo o bana ba vérité ba isa no ba vérité ba ko bomba abombi na ye je nanga avec quoi nani je nanga komela nga mingi Cocodien Zombo na pesi moté na vient nga papa lobé na pesi moté on a fait via conseiller nga so mon film ko de tela na tali na TV et via makaya ça va bon nga ça pas de Zombo voilà alors on a un artiste comédien tellement vous êtes belé l'artiste vraiment papa makaya ndimaka obiki oyo peta oyo a jouer kitoko kalowanga bien oh pas jouer makasi à l'équipe même nani non prenons so yo lingi so moni po tanga rata moko tangeli biso ba na poto ba yeba na lo ba penza ko bino bondima na rate papa makaya voilà nani so yo ndimi l'émission la biso lelo butala so na lo ba na tabino moko ko bino kuna makosa bino mi voilà sila ote tito
Voilà, Tito Jola so nazo jouer na ye. Oui. Donc ba tu faut ba kufa, ba ko ina mabele. Na bana na ba monde na biso wana. Oui. Tito nga so na jouer na ye. Boko so ba bido ya mafuta mbila bocha pembeni. Po oya kobimisa ngata na kozwa tana kobeta. Ya mobulu. Tito kaka c'est fini botanga ba musulte. Voilà. Bon ba mususu oyo pe bazala bango ba petit mususu na ba collègue mususu na nga ba fan na bango mais bazala ndenga na zulaka te. Neti petit nanga na félicité bandaka landa ba kuzonzi mais ando ça n'est pas si mais na moment moko pa komi na moto na ye a le travail subiata ye pa ki fan ngana ki fan na ye na da vie na ye na boulot âge banini mamutu mais na ina no fan eta mazo jouer pas zigura so ka no pas zigura te mabe zigura muta formé la pepe zigura mbote na ba collègue nesu ba na poto en siluzolo dimension la pesque moto le monangalema. Voilà. En tout cas, papa Makaya lobi banga donc de l'autre variami moto le monangalema. Voilà. Bienvenue. Voilà. Ça va. To pesi ba onyo so ba mbote bisika bazali à partir à Mikili en tout cas bazolanda émission Oyo News de Kino na Congo Promo TV donc www.congopromotv.net. Voilà, merci beaucoup papa Makaya. Mais na luba likamusus o penza et zo loba ma petro bino ba artiste comme eso lo ba bino na en général na ba de kono mususu. Lelo so ka oke poto obosani métier na yo. Comme ko kene ko sukola basani comme kuna na poto comme okengela bana donc obosani métier na yo na éviter ça pour ni et ça nouvelle là on par rapport ya ba comédien mususu basa kuna na poto et bien tinga ba sa boulot na bango et puis tozi ba cédé mo pe na tala basala yelo ka partir kuna mais va travailler na bango bien na te ba sukola basa dans la domestique bien comment en tout cas na ye bien moté ko se gâté na éviter yo ka so so bo informer vraiment et ça nouvelle la première mission la news de Kim. Ah donc pour la bala poto ba wala na biso on me quand un peu ko éclaircir ba on les a ba bilobela ya batu bon na éviter kuna balobaka makola nyoka emona na moto so batundi aziki makolone bimi bonga kwana na kombuna na moni bango te ba so ba sani donc na ndinyo te na bi surtout baza kuna mingi baba bosser donc nimi na ngango te voilà mais so bo sugulaka utika mais na yebite na ndinyango ope voilà en tout cas Jérôme Patika Bessa donc la Johnny Place voilà au moins netinga na bo so tira sur le basani ata na poto na ko bambo na basani on est lo to ana vient la société là pour na bête sur masola on te voilà de la mso ba insulter voilà en tout cas voilà poto de bon on est dans pour qu'on se gars parce que ah na c'est un artiste au papa Makaya dans ce temps ça na yé on a eu ba le loté banda kala depuis Canal Futur ala on pensa na bande émission en 2007 on a Canal Futur donc hein donc na c'est grand kaka na c'est carara c'est grand canal la sonde na kolela na panza vero en tout cas vous comprenez on a un grand comédien un grand artiste comédien mboka na biso voilà on est aux États-Unis à les États-Unis. Voilà. Ah, Massananga Tanasa, Boakisangai. En tout cas. Vous allez aussi supporter la pratique à baisse. Donc, la pratique à baisse, c'est pas qu'il y a un bon wang à Nanga, à Tanasa, Boakisanga. La peste, moi, on n'a pas théâtre. À les États-Unis, Sarah Maïmona. Mais papa Makaya, on a moi na poto. Na. Au bout na poto. Ngai. Ah, na bako. Voilà. Et la nouvelle aussi naza na mwana za ya liboso azotanga mais na longola ki awa ba chiki na sotala ezaka mwa keti olivier nsakala atanga na Brazzaville ah oya landi aza na internat na ba Congo oya landi mususu nazane awa oya landi mususu banzebele voilà donc papa Makaya bota na poto te non na poto na kina bota na ni ba kamati yango ba tie na chasser ba boaki ke mbala moko na couveuse. Voilà, en tout cas, Popino, pour toi, la sérénité, et puis le comédien. Na botaki avant, mais j'ai déjà sur na kanga déjà boué. Na kanga nzoto na mamuchibola. Na kanga nzoto. Pesi mbote télé, wana penza boadu wa tutunga, olo papa chéri. Junior le beau-frère na rappela tout le monde. Wana penza ndeko kwa. Madame ya papa Makaya, pesi ba mbote, madame Chibola. Oui.
Donc vota nous na pototé batika au panzo ça. Et puis si on a été na potongo na obota té. Voilà, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais là, on se tout à l'heure là. Comédie, ndenge vraiment papa Makaya oyo lobi nakala obane vraiment ko bois ki sango po eza na mbongo te. Mais lelo na moni comédie comme moto mususu alala la muki a continuer kana théâtre. Mususu kaka boy pour la poto nevike eza bon na mu pepero to so na po ya ngole te to so na nu question na ngana parce que eza na ba comédien no mususu o lelo bazondi makaka producteur a payé $100 pour que Alexa la comédie les can à monana n'évitez ça pour na colinga mibali ya poto bien pour producteur ba tuté ba mo konde producteur ba wana bunete moi comme fiki ça ba chai ka kelonge mon et ça musala debi musala bale na musalo yo boti na musalo tusubi mapamba kama n'évitez musali baby tala net yo oyo mususu bautukanga ye musala nyonso la Congo du domaine beli kwa nini zinu mutema mabe mususu akomi na pa meme akoma pasteur frère ayoki na lupa mwana nzeta munene wana bandoki baya kobinela ka wana ba mangeni yake bandoki de prier a gêner na EPP a prier après les jours qui a prier na 01 numéro la prier 3 heures dollars bandoki bayati deuxième jour tout ça notre offre. La troisième jour na moyo wana boy c'est frère mo ba yinga boy frère ba nuni mini ba kere go ani mini ay ba tege na force la prière que na pona azana capacité wana te voilà en tout cas 23h boy koki aki fois na première entité la bandi prière ay za ponzamba yo kaka to za muto masumba yo kaka mi fala kiso mo pe apesio pe mu Kongo ba loko de faking kesera pesio ki banga mu Kongo ba ta prière ya tala ye lijo tala ye au nom de Jésus ye bazo yaka au nom de Jésus au nom de Jésus ndoki wana to yaka ya ndeko nini na yoka kataza matote yo au nom de Jésus ndoki pe azo yaka voilà o yoka kate mama kala sisi o yoka kate au nom de Jésus ndeka che au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus banyembi ne kingo bazeki la tonga batala pasteur soit disant pasteur la koyana pour voilà en tout cas merci beaucoup voilà donc mérité de mettre la main ma boque je pense que na banda pour place Bozali na ba bureau ba place na musala partout bozolanda émission parce que monsieur là na attend réel bozolanda news de kin bosepeli on les acquis papa Makaya vous comprendre que donc né grandi na art donc on a wana munene donc artiste vraiment comédien ya munene mboka na biso mais papa Makaya na évité tomeka un peu kozonga moi sima question pratique à besa otuna haute voilà question d'être otuna kiango oh elangini bala poto déjà ba yo kiango mais no linga nanu nakin awa tozomona suna ba pièce ya groupe sans société na évité pour nani bandaka sans souci akufa yo ko benana na yo déjà d'ailleurs déjà moi sigo na ça sans souci akufa déjà mutazai na vision ya groupe les aïe et puis ngapi ava via daye à moment mo bona longa na komeka collaborateur na groupe wana j'ai akufa ni lelo na ça sur voilà mais siko lelo papa Makaya melango adana vision na elle vision monter na ofia zala na esprit bien quoi voilà papa Makaya siko lelo za wapi papa Makaya ndenga za boye na minute yo tolo diembela kaka nde ba biso koma trop libanda neti boye voyage ozala ki te na kin ndenge ba biso koma ko diembela minute papa Makaya akoma na ye donc abima na za koma na zamba ye moko liyebo ndenge na ye grevi futila na koma na grevi futila liyebo donc na koma nga moko alias nini kabosalo ayemba nani opela na samo mbonda et puis na minute kuna na bato ko boaka te bato na boaka na kuti bango apo na mona nga bossa solo te
aya tshela nga paquet kutu na kana soki boulot na yebaki boulot mosusu natika nga boulot mais moi natika pe ezate. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mutambo mazate. Voilà, mais ba na poto bazolanda yo, o pe ba sepela na yo. O ba lingi ba produire papa makaya, o ba zana besoin ba soutenir yo, le roi yo lobi mutambo azate, mais ngana ndimi ke batambongo baza. Ba na poto ba na Angola, ba prouver papa makaya. Voilà, ba on a numéro nini? Numéro de contact peut-être mutalinga produire yo à 0 combien 0 ma 80 0 du code du tiers 00244 243 code de c'est mon qui ça va code 00243 81 351 32 72 00243 81 351 32 72 wanozi papa makaya soko otindelanga nini otindi me bilamba te bilamba tokomi kase na basoulier bayo molingaka mbongo papa makaya olingi mbongo trop fort. Voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup Papa Makaya. Tozo qui ne malé de nasuka émission pour na bande konyo soit dans la biso to pesi vraiment mbote na maman Marie-Josée Kalumbi, maman Marie-Josée Kalumbi na Jonis Place. En tout cas na couloir Oshwe A41 dans Matongé. Donc tous en quatre boîte il y a Jonis Place, momoni boîte kitoko, restaurant kitoko. En tout cas bana poto so roye vacances beta tour na Jonis Place. Donc pas il y a gérant patron Pati Kabesa. Donc ba baton na raboya karaba. Oh non ba ya te boya. Hein, pour vous jamais dessus à la Jonis Place et pas gérant boss gérant patron Pati Kabesa. Papa Makaya to komina suka émission na biso bana poto nyonso bana Angola bana partout dans le monde oyo ba femme na yo ba sepela na yo ba lingaka yo mingi na ndemo sepelisa bango na ndemo sala ka théâtre na yo ba koko retenir nini na émission na biso ya lelo bien lelo bana ya suka ko yebisa bango ezani na yebisa bango kaka ba continuer ko somba tanga ite ata baninga mususu ba tshaba ka na kati ya ke musala ba tchabiso poa pour musala kende liboso oyo balba ke makaya sila nga vraiment go sila na fona kata cercle nga vraiment na go sila te ko ina na classe ya ba grand ya mboko ya avantage te yo mo moni ka ata to sala émission monsieur voilà Claude le système Masali félicité et puis moi là quand tu bien ça le bon et puis là papa Jean Kapesa yo mo moni donc il y a on va coûter ça dans les autres prouvé que aussi la théosanie aussi la répétition na le cas ba bouffon te na zapite que na banda ko copier mutu donc ngai moko na botami nango et puis mutu ta licencié na art dramatique azungai abando bongisa ngai tilelo na komi makaya na ke sans souci donc on a le loka ko lobate mabanga personne bike na boaka batu na boa su batu te nga vraiment donc il va contact moi là pas la pote au moni donc junanga oh on a invité on les a mon prochain bah tout ça la verbe meilleur micro aussi micro en tout cas voilà merci beaucoup donc comprenez comédien vraiment né grandi comédien voilà voilà poto kabwana rapidement au bandela ce numéro na il y a contact pour bana poto ba benga bana Angola bana monde entier bali ko soutenir yo et puis ba mbote na yo rapidement on a permis to pas juste 1 minute au Serge Apesi na pesa mbote la batunyo sur na luma be olimisa mai mais ngana ba ndenge sika bien bana la banda bulo na mona mutambongo ti ba ko sa pe na kamera mundo ke chibo gai pasuki mbala moko na mona ti numéro nanga 00243 81 351 32 72
00 243 81 351 32 70. Na félicité sous Kolo Muto ya boule ya émission papa nani kuto boga mingi Raf Ngindu depuis les États-Unis depuis Kolo Congo Promo TV ça français voilà Raf Ngindu et puis à partir des États-Unis je me salue Ngindu Raf Ngindu Zaya voki ngana bambuta kyako kyangane kyangane voilà merci donc yangwana na pesa na yo merci ndenge talaka koluka pe ba cameraman ya bien ba présentateur Trice ya bien na français balanga ngano lengo donc asepeli nini na émission na oyo idéologie na yo en tout cas news d'équipe vraiment je m'aime nalingi yo mingi na français ndenge nalinga patuka besa mutu poka besa wana na portugais mutu bon sauf tu es grande comme mutu munene mais tu suis partout voilà besa merci beaucoup en tout cas voilà photo libanga na kuboka te na kwa kite la boîte libanga voilà en tout cas bien boîte libanga te mais olingi boka yo olingi au produit pour makaya pesi numéro ata pe mbongo papa pesi ngai na kwa kiyote. Voilà, merci beaucoup. On est avec Nibanga et pas à boss de boss Raf Ngindu donc depuis les États-Unis. En tout cas, merci au qui pour makanda lui merci na ndenge vraiment pour passer cette mission news d'équipe na idéologie qui toko makasi boy. En tout cas, merci beaucoup et voilà, merci beaucoup à Timothée Piana, Serge, merci pour les images. Merci beaucoup. Voilà, sans souci hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On est qui juste poison, ça me sous la image, il y a sans souci au Atika Bisso. Voilà, paix en son âme, paix à son âme. Donc, à paix Manakimia. Merci beaucoup na banani soit photo to PCP sous Bambote belé na papa Dav Mubama. En tout cas, merci beaucoup et salutations là où vous êtes. Salutations à ma belle-sœur chérie, tantine Louise Moukoso depuis les États-Unis, à maman Cathy Bagis, à maman chérie, à Bendicap Bambote belé. Voilà. Voilà. Maintenant la liété non voit qu'il est. Mais na PC à Bambote place ça. Voilà. Voilà la PC voilà, merci à Christian Mbouyi, la personne en beauté, Timothée Piana, Serge de Lista, Badami Balé, Timothée Piana, Serge, na Christian Mbouyi, na Lista, la personne en beauté belé, voilà. En tout cas, Bilonio sur la émission, fan. Il y a émission Oyo News d'équipe avec Betty Massengou. Merci de la confiance pour le Pesabiso. Tu reçois la rapporto c'est Pesabino. Qui te connaît bout, qui te connaît lundi. La News d'équipe avec Betty Massengou. Voilà, merci beaucoup. Ici là, portez-vous bien. Johnny's place na Oshwe à 41 na Matonge et pas Gérard Boss, Gérard Patron, Pati Kabesa. Voilà, merci beaucoup l'espace qui toko boya a ebele pour vos voilà. Voilà, d'ici là portez-vous bien. Au revoir, bye bye.